Amen, amen. Vous sepeli? Papa pona loko muna Yesu Kristo. Ok. Papa, kombo nani pe ovandi wapi? Kombo nangai. Ah, pasteur. Yo kanisi, yo simba mikro liboso na. Ya simba mikro na kota mite. Pasteur José Mavungu Pongi. Ah. Alors navandi nangalema. Alors natango yo, vous connaissez kingai ya wasali une année et 3 mois. Na bokono. Na ezwaki kaka boye na moni kaka boye eke vraiment que loko moko ebimilingai na kati pe eloko wana na ke na docteur alobi ke ezali hernie interne. Dans le salti hernie interne malali mosusu ebimi ebele na kumi na ba myome na kumi na ba malali mosusu oyo ya mukongo oyo faiblesse aussi. Faiblesse sexuelle. Na ange. Le maladie qui maladie ça qui 9 maladies que va prouver que ngai na pareil. Alors ngai na lobi ke kufa na ngai e monani. Na luki mbongo ezate. Na yepa na papa na leli, papa persali oya yege zaki nango apesa kimbongo. Na kei poko sasa traitement. Bat nganga wan, basali traitement esili et loko moko te kat na fina ngai changer. Passe ndenge moko kosuba près 30 minutes pona kende kosuba passe zalaki na ngai ya makasi et puis na mona ke maka liwa nzambe lukula nazo bondela ziyoka na te malana ke lukufa kana ndako nzambe pote ye moko mona ke na sali yonso na mipesi me nazo bika te papa abondela ngai mais le mona ki que le vendredi na fandi boye papa bandi ko bondela biso abengi ngai awa tanga bengi ngai. Et puis que abandi ko bonde la ngai makas abandi ko déloger pili mabe abandi ko sala nyons na moni nzoto pe échanger banda vendredi ici koyo na za ko stambola bien na zo suba bien. Papa. Yes. Oh yes. Bien-aimé, tu as beaucoup souffert. Tu es rongé par la maladie. Papa, tu devrais être opéré. Et si peut-être tu passais par l'opération, tu allais mourir. Mais aujourd'hui, même la douleur, même toutes les maladies qui se trouvent dans ton corps, les dieux de lui te guérit automatiquement. Et tu vas les servir. Ce que je déclare, c'est maintenant comme je parle. Nani Mokonzi, monte ici, monte. Monte ici, les mains levées. Seigneur Dieu, tu es l'éternel des armées. C'est toi le Dieu d'Élie. Cet homme t'a servi, ça fait longtemps. Mais cet île a épargné du danger. Aujourd'hui, Seigneur, manifeste-toi. Le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, Seigneur. Guéris ton fils, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Hernie disparaître. Maladie disparaître. Colosame ange. Oh, et soit problème. Jésus Christ. Non, soit disparaître. Je ne veux plus entendre de cette maladie dans son corps. Manifeste-toi, Seigneur. Quand il a sale opération. Opération ensemble. Na sali yango. Opération ensemble. Na sali yango. Na bimisi maladie. Na bimisi maladie. Aïe, 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 aïe. Je vois les anges. Je vois les anges qui sont maintenant présents. Et ils opèrent avec moi. Manifeste-toi, Seigneur. Et tant que ton médecin te racheté comme mérite. Et tant que ton médecin directeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la douleur disparaît. Reçois la guérison. Oh Yesu, yakanayawa. Guérison contre la sotonayo. Allez, yamba yango. Yamba guérison. Oh Yesu Christo. Alléluia. Garise kembe ya porambioto. Onda ba shekembe ne keria baba. Zambe yelio sawapi. Zambe nanguya. O se manifester. Nayoka sango, namona na miss. Namona na miss. Témoignage et salama. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Oh Yesu. Maintenant commence à sauter, papa. Commence à sauter. Fais des mouvements. Salaba mouvement. Oh bandako salate. Bandako salaba mouvement. Oh bandako salate. Zamba yeli.
Sala ba mouvement. Oyo banda sala te. Banda ko sala kita mata. Banda ko sala. Papa kita mata. Banda sala ba mouvement. Et c'est disparu. C'est parti. C'est parti. La maladie c'est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les médecins. Oh Jésus. Les médecins et les médicaments n'ont pas pu te guérir. Mais aujourd'hui, les dieux d'Élie te guérit. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Problème à hanche. Bon, nazali kutamba awana kokumata te fone kumakata na sikoyo. Il faut que na simba leloko poka nazo maiko mata. Même kale wana kokate komata ngamoko. Mais que bisikoyo nazo mata nazo kita. Ozo mata yo moko sikoyo. Ozo mata ko zo kita. Nazo mata. Nazo kita. Passe ezate. Eh papa, mata lisusu. Est-ce que kobe tata maboko? Papa kima no mbangu. Tina bescalier au kito mati comme ça bato bandima. Gendati au quitter escalier au matin oye. Salano. Voilà. Voilà. Papa yon atambo. Abanda koko matate. O prostate. O soki nini. Hernie. O soki loko nini soki nini. Est-ce que nzambo wana yele. Abiki to abikite. Abiki siete abiki siete. Ba mouvement juste kono koko salate. Alléluia, va Nzambe. Acclamez très fort pour Jésus. Ce qu'on bateau va sober la maladie. O kiste. O soki loko nini soki. Ah, mieux me prendre la basse. Prostate. O hanche. O eloko soki nini. Loko songolo. Dans la confiance dans Nzambe. Yaka kaka awana église. Yena église oyo esu musukisa. Ote na temple pe besige belé. Mais jamais que nous avons vraiment guérison. Yango le coup n'entend tindi ngai awa alobi ke kuna kuzalubi kuna yo peke na zui yango na sepeli makas penzambe bonga benga yawa tikete kolo to sala musala nzambe kaka elongo moko kaka awa na mema quelque soit quoi toza bata mema tiye moko Yesu Kristo akolongola biso moki eta maboko nzambo abikiso libela nguya na nzambe lata yo nzamba sepeli na vie au vivre bola nzambe na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Mi 12h14. Na montre na biso ndeto sukisi awa pona to passer na ba communiquer na ba offrande et puis to clôturer. Loba amen. Nkolo Yesu apambola yo. Nalobi nkolo Yesu apambola yo. Nalobi nkolo Yesu apambola bino.